Matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoya ko mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basuvatement ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbunzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina nesongi andina fumukusu kia muzana mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mponi nite bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbango baye lisusu ko zongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabienge mibongo baindo bolamuka tokoliki lelo le 17 mai tozeko kanisa bongo nkota toboyei ya Musée Kabila oyo abungisaka bomoi na ebongo na ngwende ya bokonzi yangolo kwa manaka yeze manaka ekoyaka bongo koluka conscience ya moto moindo edzonga na esika tokanisi mokolo yango 17 mai 97 to 97 Musée Kabila koti baindo tokotanga ka bakombo ya bato baindo tokosala ka lokwa toyebi bato kasi tokolobaka bakombo ya bangolo kwa slogan tokolobaka bakombo ya bangolo kwa kosu moto azeko kosola tomonaka soko bana mike pa ya biso bakongo soko mwana tse inti balobi ntsa suka inti kola slogan bato pe soko balingani na bolingo soko atutili bako atangi kombo agoli kosona ye wana na bolingo bato toze kotanga bakombo na bango eske badwi esika na etamboleli ya mboka eske badwi esika na etamboleli ya mokili to na bomoi na biso tokotanga ka mfumuki mbango tokotanga ka yakimpa vita tokotanga kambuta machua tokotanga kaya vita nkanga tokotanga ka banengwa nzinga bakombo wana toze kotanga ngolo kwa slogan mwasha zeko kalinga soko ndakala na ye mafuta dendi aziki atangi kombo ya lianga na ye blaze kombo ya fumuki mbangwe komlo kwa eloko bato baze kotanga po batanga Musée Kabila bato baze kotanga po batanga lelo na ba coloration politique bato mosusu bakotika la konima Musée Kabila te par rapport ya coloration politique azalaki parfait azalaki plus dictateur que Mobutu tango ya yaki te lelo ata tokosimba masolo yango yonso te tolingaki tolobela na ino bato ya biso bankombo ye tokoyokaka kokenda kozonga bato bakolobaka kombo ya Mbuta Lumumba me Mbuta Lumumba lukaka nini Mbuta Lumumba salaka nini tango tolingi toyeba mozindo ya Mbuta Lumumba bakatolike bayeli biso balobi Mbuta Lumumba kufaka po azongelaka golikoso na ye ebungisi makanisi ya bato me po nini Mbuta Lumumba katolike telemi mindele yonso batelemi tokoliki lelo tango toze kolobela mpasi batata ya biso bakulutu ya biso bakolobaka na biso mpasi yoyo ekomi na tango ya Kabili ntango na biso toaka malamu tango na biso kolia komela tozalaka malamu ingeta tokolobaka soko bato mingi bakokaka masolo wana bazebana ya lelo biso mosusu tozwaki ntango ya kogute deuxième république sali tozena maloba mibale to misato pe ya kobete masolo ya ntango ya Mobutu po biso zebana ya Musée Kabila te Musée Kabila kuti biso esi tosisaki pe ba etelo soko na ba humanité donc tozeko kenda université
Mose Kabila yako kutabiso. Donc toi qui assez grand mpo ya ko comprendre mayema uti koleka mayema komi pe ko yeba ko tala mayema ko ya. Bankulu tu bako zongisa kana tango na biso to aki malamu lelo biso na bino tolingi to meka ko pusa mwa moke boyebi na tango ya bango bazaki malamu na plan nini na likambo nini lelo bato mosusu pe balobi lelo kutu to komi bien ndenge Mobutu anyokolaka bato na tango na ye ekomi etumba guerre ya ba regime ya Mobutu ezekolakisa na bana ya lelo ke po Mobutu akendeki yango tokotaki na pasi regime pe ya Kabila Muse bazekolakisa ke Mobutu nde akangaka bino na pasi mais lelo biso tolobi na président Mobutu, na président Kabila, na président Kasavubu, bango yonso banyoko makipo bakutaki système. Oye utaki banda na trotte négrière et na esclavagisme et na néocolonialisme tel le système wana ezeko kopa. Moto akolobate na tango na biso, yango tolobaka na bino bakulutu bobete ke lisolo, bozalaka malamu na tango wana. Moto yonso esika zeko kolanda manaka baindo bola mukalelo akanisa kaka na ino esika zaki kolala na tango wana esika zalaki kolala boko sosola ke botika laki koza malamu te po lelo ndako yonso mwa bilenge ya 10 11 ans bakomi na mwa ba muse na bango lelo mais na tango wana bato bazeko kolala na ba carton phénomène Salomon e bandi na tango nini phénomène Salomon mais utikala bato kolala kana ba kiti ya mituka motuke sali accident ba ye yango coucher ba longoli siège ya sima bato bazeko kenda ko senga ba carton na ba boutique na ko tobola yango pona tia ba soso nzoke pombolo na ye pasi wana Mobutu tende akelaki yango pasi wana ezali pasi oyo ba installa na bamboka yonso ya Afrique ba africain bakoki te komeka to ko goûter na bomengo na bango tango muzaze koya po muzaze wa facilité ya kokota mpo peuple congolais balobaki trop c'est trop on en a marre avec Mobutu to lembi na biso Mobutu minorité zeko lia majorité zeko souffrir nde salemaki facilité oyo ekotisa bongo Mose Kabila bandeko balaki na tango wana bayebi bazeko benga Mose Kabila rebelle mais bazeko souhaiter rebelle wana akota na mboka nde le 17 akoti appuyé par les Américains na histoire yonso ndenge boyebi mais lokola zaki ko répéter nuit et jour idéologie ya Mbuta Lumumba, idéologie ya Che Guevara. Aussitôt afandi, bato yo balandaka discours ya Mose Kabila na tango wana, a côté le 17 mai, le 29 mai na palais du peuple na sala congrès, a sololaka na bato. Alobaka mingi. Tango babengi akenda ko defa mbongo aboyi makambo mabandi. Lelo tolingaki to solola siruba kombo oyo esali moi kotombola mboka me bana ya lelo baze kotanga yango te biso pe lelo toze kokoka te kososola bato wana Mose Kabila tango aboyi ko defa mbongo na FMI pe na Banque mondiale makambo mabandi erreur ya yambo ya Muse oyo ba Américain batiaka ye na motu bato yo kuti basalaki na Mobutu se méfier na ino na bango nzoka mondela zaka na mayele na ye mabe bato wana bakima po ya jwa bango a se servir na bango ba attaquer mboka yalinga kasoko ba oyo bakoti ba oyo bakimi
Boyo bakimi baze bomba retardement o ya ko utiliser bango na tango ya lingi. Yango wane sale maka partout en Afrique. Côte d'Ivoire, Ouattara koti s'attaquer na bato Laurent Gbagbo, bakokima bato wana babulungani te lokwa molinga likaya me bazene sika mobimba bafandi. Oyo lobi to sima lobi soko contrat yemindele basinyaki na Ouattara e bandi ko beba basali recours na bato bakima lokwa babunga te lokwa molinga likaya me baze quelque part bazena ba refuse na mikili na bango ya poto basali bongo likopa bango nde bakozonga mpo ya koatake Ouattara tomboka mokonzi oyo auti ko dirige eze ko sale mabongo partout na miso pole ya bato yonso. Mais bato bazé kotia kate po bazui mabina bazui bongo milangwa bati na jeunesse. Mouze Kabila tango atelemeli bango na kodefe misolote po Mobutu nyongo adefa etikali kosila te. Nyongo wana boko zulango ba minere bino nde boyebi ndenge boko exploiter ba minere. Ba matière première yoso bino nde boko zwana ndenge boyebi et kataka même pas 2% ya nyongo na bino. Bino ko zeko exploiter à fond bomengo ya biso mais nyongo na bino etelemeli biso na bomoi te président koleka mboka tikali na nyongo. Wana ze système imposé. Mouze wana akuti Allemagne premier producteur ya bois. Allemagne zena zamba te bino bandeko boze kuna bokenda bo filmer na ino pe bazamba ya Allemagne botindela biso. Premier producteur ya bois na bois nini na bois ya forêt équatoriale. Bato bafandi na route de Matadi awa na Kinshasa te soko Congo central bakomona kandenge nini nzete ya Équateur ekokendaka. One exclusivité ya Allemagne. Ok, na Équateur zena na zamba mosusu soko tronçonneuse leli ba duyo oze soko condamné à mort. Waneze domaine privé ya Balma. Banzete yonso ya talo ya Balma. Banzete yonso. Bois vert, bois rouge, bois noir, banzete ya ntina. Po oye ko sala ba meuble ya ba maître, bino ba esclave elongo bani na bino. Musée abumi kontra wana banso boyebi ba société zaki ko sala nzete e kangaki na Allemagne bango bakozwa nzete mposo bayebi eloko bakosala papier bakosala carton bakosala yonso bakosala yango moko nzoto bakosala ba bois sophistiqué o ekoteke na partout. Musée Kabila komi kaka ndoki tango bandi koloba peuple congolais esengi a goûter na bonheur na ye. Bomengo na ye esengi na ye a goûter na yango. Babandi koluka musée boyebi na France batilaka ye moto. Boyebi. Musée soko na troisième niveau, moto bandi na deuxième niveau. A président photo kimisa on a kati nzoka motambo esika balikuwa ki ba assassiner ye tango bakokotisa ye na beskalia seki bango abime na ibike na zena France pays organisé trop bien organisé boko boma moto ndenge bo peliseli yango échec na bango bandi wana malembe bakobaki te batelemiseli Musée Kabila opposition nzoka na mayele ya Musée Kabila tango yaki lokola balakisa ki bato ya Mobutu ba ennemi ya yambo danger permanent oyo yesengela ki se méfier na bango alukaki papa na biso Etienne Tshisekedi. Dommage ba mindele si ba kotaki na motu ya papa Tshisekedi balobi okokyo sala na moto wana te par rapport ya lite na yo yango bomona le vieux Etienne Tshisekedi a fait sa réponse je me saurais travailler avec celui qui a pris le pays par deux armes. Oh tata Mobutu azalaki awa accompagner bino boleli biso to bundi to ye to komboli kota to sala ce frère zaki koluka yo sala to changer mon pépé ya sika na mokuse papa Etienne aboy Musée Kabila a commis na problème mi balé
problème na baye ya Mobutu oyo bakimaki, problème na baye oyo bazalaki na opposition ya le vieux Tshisekedi. Akomi ko bunda etumba na kati, akomi ko bunda etumba libanda. Batelemisi ba rebellion. Mboka ikatani. Jean-Pierre Obemba bandiko attaqué Mouzé Kabila, Arthur Zaïdi Ngoma ko attaqué, Rouberwa na RCD kuna bazé ko attaqué. Mouzé Kabila zeko bunda etumba. Bango mindele ba pesi embargo. Na embargo wana Mouzé Kabila yebaki révolution yonso ekosalemaka bongo na ba moyen de bord. Service national. Na service national e bilange bandiko bota sali ba BNPS, ba cantine populaire. Et pa wapi ataba kotinda d'abord azalaki ennemi ya biloko epola ekoutaka libanda. Bisuka ya dendon, mbisho ezalaka soko miso loko aveugle bimisaka makila soko ndengeni Saint-Charles, ba sardine biloko yonso ekoutaka libanda epola babwaka na fulu Afrika azalaka contre ya. Babo Colombisi basala milona tokolia mai ya biso toze pays riche toko se contenter na otoze na ya. Baze ko bundisa etumba akosomba mandoki te akozwa aide libanda te maze ko lesa population yango tokolobaka bolandaka biso na bokebi bosembo zena ntina te batie yango bizeuze pelo kutata soko bakotie yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta ba catholique oyo lokola mondela ko utiliser ka bango lokola arme ya destruction ya ba pays ya Afrique. Catholique bandi ko combattre Mouzé Kabila. Babandi ko somba masango. Babandi ko sombo ezalaki po ya bato balia. Babandi ko somba masango ko kenda ko pesa bangulu. Babandi ko somba mafuta mposo ko basalela ngo ba savon. Bayei ko tala carburant ezalaka pe clé na mboka ba coincé Mouzé Kabila na carburant. Mouzé Kabila sali coopération par Zimbabwe kaka basango lisusu bakomi koya kozwa ba plein na ba station bakendaka ko bomba na limete. Mouzé Kabila zeko bunda pasi na ye tiango torobaki na bamanaka eleki ko sala révolution na mboka ye peuple azé inconscient ezeko yoka pasi na kotia lokoni ya moto po pesa pole na nzela ya aveugle na bandeli koloba ko sala révolution na mboka ye ba inconscient basé ezeko zwa lokoni ya moto toko nyokwa mapona ko zwa lokoni ya moto kotia nango longengo na nzela ya aveugle aveugle azé na ntina te bati ya elongengu na nzila po akomona kaka te. Mouzé Kabila eko sala révolution na mboka moko bato babina kaka. Télévision nango la kisaka kaka baloketo ya bato. Tango abandi ko appliquer pour ye na musika ezelo ko moto azeli banda ya terrain da komona ka bambeba yeze na terrain. Tango abandi ko telemela mabina, il est plus dictateur que Mobutu. Recevoir a kokia telematin na motuka. Ezalaki anormal na mboka oyo bato bazé ko fanda na kombi to kabola makolo na mitu na kashoke zaki na molato oyo ekomi lelo basi bakotambola ka ndambo ya bolumbu ndenge to zaki ko fandela na bakombi lelo to ngaki to suka wapi. Mouzé beti bato fimbo mpo asili sezale elelo esila to mona te sika bato bapesa matondo. Mouzé Kabila kombati carburant et komi pasi transport et mituke komi kolala mikolo soko zomi na ba station. Mouzé Kabila étant révolutionnaire abimisi mituka ya ba soda ba Jefang
esungaka population na bare kuti bino belea wa bino destination wapi matadi kibala bokota ya ofele pimpipi ya ofele ibato yonso boyebi mais lokola zalaki tango yonso ko échapper na biloko wana bamonaki akenda lelo lobi musika ingete balani na prophétie troisième président goya akotelemela mindele politique na ye ko pesa mindele mo Congo kasha ko umela te na bokonzi na ye Mzee Kabila le 16 janvier akei tango Mzee akei peuple wana à comprendre nini na Mzee peuple wana à comprendre Mzee ateka kimboka epa ya Barwandais Mzee azalaki plus dictateur que Mobutu peuple wana comprendre nini na Mzee Mzee asalaki politique ya vase clos na tango yo ebalanaki te biso tozeba chinois te peuple wana akokite kokota na philosophie ya Mzee Kabila peuple à se prendre en charge cette affaire nous concerne tous affaire nini guerre oyo ya este o batiaka biso na este peuple wana kwiti yango lelo ça se dit facilement guerre na biso ya este 6,8 millions de morts eze ko battre record ya deuxième guerre mondiale bouti kolanda wa soko 2 militaires français bakufaki na Mali bouti kolanda et jouer ibongo exclusivité na ba chaîne yonso cérémonie Macron ayeyi wana mboka mobimbe ningani pona 2 militaires so vrai ba fonte ba qualité ba soda wana ba yebi mai ba yebi mopepe ba yebi se ya mabele bango bakoki batinda bango mibale biloko ya film Arnaud de Schwarzenegger akoki akita na Vietnam ye moko abomi ba Vietnam yonso adupe ba otage azongi na bango ngeta basalaki ba vantale wana mais biso kuna tozete tolobi 2 militaires français bakufi na Mali bota la dimension ya cérémonie considération et pas ya baindo 6,8 millions telero bazeko kokufa be kokufa na Ituri kolobate Mzee Kabila lukaki ko sosolisa mais bakotisi nini na motu ya peuple congolais azalaki insolent po nini babengi Mzee Kabila insolent po soko madame Albright abengaka na 3 heures Mzee Kabila sali point de presse alobi boni au secrétaire d'État américain okoya ko benga un président ya mboka la République démocratique ya Congo à 3 heures du matin au moment où monsieur le président dort encore yango wana peuple na ya lobi Mzee azalaki insolent bakotisi nini na motu ya peuple congolais po ya Mbuta Lumumba communiste asengali pendant trop tôt tozalaka ba immature colonisation bandaka na mbula nini Belge akanaka pesa biso indépendance na 1980 oyo asalaka te uta to utaka na colonisation te to koma na 1960 na 20 ans tikalaka ngaka sala nini pona baindo abeta bibembe ya baindo fimu akata baindo maboko Mbuta Lumumba tango atelemi na discours alobi indépendance yebo pesi biso eze cadeau te eze prix ya makila na biso bokanisa teli solo ye koleka mpamba toko beta masolo na bana na biso pe na bana ya bana na biso fimbo bobeta ki biso matin midi et soir ndenge bokata ki bankoko ya biso maboko lisolo wane ko beta ma pe lisolo ye bino boluki bobeta na mokili peuple congolais ko beta yemei lisolo ya bomo ina ye roi paniqué mais yo motambo nini kasafu bosala kina moto non na yeba kite fwaloba
ezalaki profite na protocole mokolo wana nde bamonaka Mbuta Lumumba sokwa kozala na bomoi akososolisa bato babandi kokata histoire lisolo ya le 4 janvier 1959 balongoli yango na petit peuple oya revendikaka bapesi yango na baome politique le 4 janvier ezeli kambo ya tina nte ekolekaka na mboka na biso bongo ferie me bakanisi te babeti lisolo te le 30 juin défilé fête ya munene bato basilisi défilé bakei kotondisa bikala le 4 janvier 59 bakimisi lisolo histoire balobi te bato ya mikuse bayaka kosala révolution yo peuple osalaka na yo eloko te nzoka peuple alobaka trop c'est trop lelo mondela kolala wa te mais po balongola yo responsable po balongola yo acteur ya le 4 janvier 59 balobi bato moko ya mikuse bayaka kotombola bara ya train peuple wana bafifaka na Mbuta Lumumba baretenaka nini catholique a telemi bango bako utilisaka catholique lokola kange bele ya bandimi soko ya koloba bandimi bako yoka catholique moto ya yambate ya Mbuta Lumumba communiste ere wana pe nkota yango ya bapa ya français bato ba maîtriser te communiste signifie quoi catholique apesi ndimbola communiste lobby eloko na eze ya bato yonso mwasi na wana ndako akokipa koma mwasi ya voisin na osoko yo zete velo na yo okokotika libanda moto mosusu ya dju yango botale loko Lumumba zeko bunda mboka na biso e bénéficier bato ya ntango wana mayele moke kotanga na ino te ko maîtriser nkota te balobi ya non Lumumba teki mboka boni mwasi ya moto yake ndako signé akoma mwasi ya bato yonso peuple ba retenir nini na Mbuta Lumumba communiste asengaka lipanda trop tôt po basakana lisusu na mémoire babwaka nsoi na mémoire ya Mbuta Lumumba balobi akufaka po azongelaka nde mwasi baboyi kolakisa ete basoda bazalaka te liboso kuna esika Mbuta Lumumba katisaka na bwato me balobi te tango akomi na kati ya ebale amoni basoda bakangi mwasi na ye nde azongaka ebimi Mbuta Lumumba akufaki po ya bato te akufaki po ya peuple te kasi akufaki po ya mwasi. Est-ce que toze ko kendana bino malembe ndenge lisusu peuple congolais bwaki lisusu soi na mémoire ya héros na ye tango batumbi ya Kimpavita le 2 juin 1706 balobi po abotaka na bondumba azalaki kosala kilte ya malamu te azalaki koluka insurrection abungisa bato nzila bato ba retenir nini na ya Kimpavita mwasi moko abungaki nzila mwasi moko alingaki bongo atangisa bato nzambe oyo bato bayebi te président Mobutu asali politique à retour à l'authenticité bato bazongela ba kombo ya bango bato bakoki te kofuka malisusu na bikeko ya mindele totilaki bino élément yambo na ino filme ya bakanza basala yango poka ke combattre nzembo ya ayo na komitunaka ya papa na biso Vercus ki amonga na mateta loposo moindo uta wapi Yesu Kristo mindele banjelu yonso mindele soko diabulu botie photo moto moindo injustice ya bompo nini kisi ya bankoko bango bandimaka te nkisi ya bango ndentina bakombo ya biso ezalaka na tina te bakombo ya bango te bakombo bosanto bakei koluka kokelela yango
pe moindo azalaki kaka bolole potango bakeli bakanza nanu arite bakeli bango lokola basanto te mais bienheureux bakanza na bienheureuse anuarite bazé basanto te basaint yonso eze bango Saint Cyprien, Saint François, Mindele nzamba signaka be contrat kuna na bango bato ba retenir nini na politique ya retour à l'authenticité ya Mobutu. Dictature Mobutu moteki mboka Mobutu roi d'Isaïr alingaki nde akomisa biso biloko mena bato yonso na zeko tanga na bandaki na musée Kabila appuyé par les Américains na debi ya Etumba Bambuta Lumumba na debi wana bazalaki bana na bango tango message ebongwani bakomi binemi. Président Kabila tango adui Kabila Kabange tango adui pouvoir mwana moke 29 ans nzoto mike ayebi eloko te auti na armée ayeyi na bokondi appuyé par les Américains surtout na bandeli wana aboyaki soko abengaki bato yonso tata na ye aboyaki wana mwana malamu esika te azala Rwandais esika te azala Kabange bayebaki bako manipuler ye facilement pour ça qui immature sur le plan politique contrat yonso bayaki na ngwandi meli yango lolenge andi meli loko bayaki na lokoso baperdaki wa contrat ya Zamba na tango ya musée Kabila baperdaki contrat ya uranium ya coltan ya gaz ya yonso epai ya président Kabila Kabange yonso ezongi bayebaki te mwana ya lion kolala kolamuka tongo moko butu moko abongoli bango manaka akati coopération na bango akei na Chine coopération gagnant 50-50 révision un nouveau code minier adzongi na makanisi ya tata bana ya mboka esengeli babikela na bomo ya mboka na bango basepela na maitata keli likona se nzambe atiaka po ya bango ebebi kita ba utiliser source ndenge basalaki na musée Kabila ba télémission opposition armée ba télémission opposition non armée koto ya bunda etumba koto yo asala boye na mboka kofinga nationalité bimi président wa Rwandais kombo na ezalaka Kabila tezalaka Kanambe bato yo yonso batraisaka Mobutu batata na biso bangwanda batelemi lisusu bayate lokola ba conseiller po bango bayebaki esika mboka ezeko kufela bango batelemi lokola babundisi ya mboka ba combattre président Kabila lokola koyaki mokonzi ya mine ya bilaka oyo akofandisa politique ya mboka oyo akotika biso na boumbu te mindele partout balekana na Felika balakisa que biso nde to detenaka bomoi président Kabila lakisi bango sans bino biso toko vivre l'élection yonso esalemaka na Afrique mindele ba parrain président Kabila lakisi bango sans bino biso toko sala l'élection bamboka yonso eliaka na Felika fo bango batindela bino bisuka dendo président Kabila lakisi bango sans bino tokolona tokolia bamboka yonso ya Afrika fo tongama na écriture ya européen alakisi bango sans bino écriture mosusu ekokota na mboka yango bomona ke écriture asiatique ezeko koto partout mindele babeli lisusu liboma kasi loko ezaki bilaka président Kabila kei passation pacifique ya pouvoir et salemi atiki nyongote a défité à organiser des élections indépendance et tout sur le plan politique mais bato ba retenir nini na président Kabila Kabange bato ba retenir nini toze na problème lelo le 17 mai
bato yoso bazé ko leka lokola ba nationaliste. Peuple azé ko retenir nini na lite na bango. Peuple azé ko retenir nini na démarche na bango. Na Mbuta Lumumba balobi communiste asenga kali pana troto azongela ka mwasi na Mobutu balobi apekisa kabiso ba cravate dictateur boye na boye. Politique ya Mobutu de marche wana ezalaka mbeba na nini tango akendaki kokuta na Mao Tse-tung eda yebisaki bokasi na yo ezeye na bonkoko na yo na culture na yo na kozala na bino tokamwaka lelo na papa na biso bakengo wadondo baze ba Léon. Donc na bato bazalaka na prison baretenaka eloko te na mosala yeze kosalema. Catholique a telemi na tango ya président Kabila Kabangi. Ndenga telemaki na tango ya musée po sala échec. Asomba masango apesa na ngulu, asomba mafuta, asala ba savon, asomba carburant po kaka pasi ekota. Catholique wana a telemi na tango ya président Kabila Kabangi. Abeta ngonga mabe. Asala ba neveno mabe. A telemi sabato bolandaka kabunde wana zenano na ido pesa nano ba joibo konzete. Aloba yango abi totiaka 50-50. Catholique apesa kabiso cadre biso totiba militant. Et si ka tokendaka ko élaborer ba projet ko déstabiliser mboka. Lelo de fois zeko salanga pasi. Comme on a président Félix Tshisekedi ko se confie lisusu na catholique, c'est regrettable. Vraiment c'est regrettable. Catholique a telemi. Président Kabila boy, yebo chaque jeudi catholique comme betangonga. Kabila criminel, yemoto soko abomisa ndekorosi chimanga, yemoto asala boy catholique. Catholique wana appuyé président Félix Tshisekedi na tango wana premier ministre yonso na mboka oyo azalaki moins important. Soko Félix Tshisekedi te. Mokolo moko et Salemi, le 24 janvier 2019, passation pacifique et à pouvoir. Oyo na ino biso to monate, oyo pesa la kasoué à mondelete, ba konzimi bale oyo azeko bimano azeko koto, ba yambani ba kei ba meri moi soko eloko ya Mali, ba tout ici ba kopo. Ba goriko sona bango pe ba telemi mo panzi ba zeko yambana ezokisi mitema ya mindele catholique mokolo ayinaka Félix Tshisekedi yango mbala moko a plongé a récupérer lisusu électron libre ezalaki ko tenga Fayulu vérité de urne comme lo yembo catholique tango basengi Martin Fayulu ba preuve biso toyebaki catholique ko fournir yeba preuve nécessaire ko koisa élection ya président Félix Tshisekedi. Mais ba comme na cour constitutionnelle ata preuve moko te balobi makambo ko bana miki. Mais lelo bolandi catholique a sali déclaration à cause la kimia mokolo Félix Tshisekedi ba ko kabwana na Kabila. Ba oki sonité sen kwa lobiang. Ba oki sonité catholique alobi yango tena ba église na ye et l'équipe na média. Matondo bandeko balandi tambeze ngonga mingi ya kolobeze na bino bopesa kabiso kaka ntango ya koloka biso. Lelo totuni motuna ba congolais bo retenir nini na démarche ya ba nationaliste yonso oyo baleki na mboka oyo. Tango yokaka kombo ya Mbuta Lumumba oretenaka nini? Démarche nini Mbuta Lumumba? Bo comprendre que lelo na simbi fumuki mbangu te. Po mingi na lobeli République démocratique ya Congo. Atato touché ya kipafita akina na Rwame Congo. Mais fumuki mbangu azeya Afrika mobimba. Toko jonga poto beta masolo. Mais pour retenir nini? Comme Mbuta Lumumba lokwa slogan
o bakotisa na Congo central yonso bandeko na biso soi-disant bane Congo bamikomisa benemi ya Mbuta Lumumba soi-disant kombataka président Kasavubu pa bane Congo komeka kutu koloba bola mwata na seconde te ya Mbuta Lumumba mosala yonso asalaki ebimi ezanga ntina. Président Mobutu lelo akoma eloko kaka ezangi ntina po azalaka kaka moto mabe na politique na ye retour à l'authenticité oyo esala na catholique akenda ko changer kilute mobimba soko botamboli partout na Afrique bokomoni ezalaka kaka na rite romaine kilute catholique esalemaka be na rite romaine pona ko piéger président Mobutu awa pai na biso yango bomonaki tokomaki na deux cultes rite romaine na rite zaïroise esika kani babakisi lokole na église catholique esika kani bakomi koloba nampe bino bankoko babiso bino balite bosalelaka nzambe na motema ya kokita batangi bakanza zala na biso anuarite zala na biso mpo ya kotrompe président Mobutu lokola nzembo wane lobaki bankoko ya biso baindo bino bondimaka te boyaki ya bolongoli binkeko ya bakoko na biso bino boremplacer ya bino mindele basaleli bino pe bikeko ya baindo moto abatami na motema lekio na mayele catholique 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 tango akoyisaka ba nationaliste tango akoyisaka bato yo bakobundelaka mboka catholique akoganyaka nini akoganyaka réussite ya impérialisme po ya église ya colonisation Mundele akabwanaki ajoi bato ya mandefu milai atindi balata sultani soko eteni moko ya kati yo loboko bato ya mandefu milai baye kolendisa yo balobie komama bongo soko babeti yombata awa na litama ya mwasi yo pesa litama ya mobali bino botika bango nzambe ye moko akoyeba eloko akosala na bango badiabolo mibale oyo azeko kata maboko diabolo oyo pe ya nzefu azeko lendisa yo diabolo catholique wana lelo atelemi asoutenaka kaka opposition uta la nuit de temps catholique asoutenaka kaka opposition toyebike bokosilika po bino bolingaka te toloba boye mais tokopesaka bino pe toli bosilikaka makasi te po AVC ekomi bato bakomi kokufa na AVC bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwanelo etandezi ngonga mpo ya biso tolobi kimia mfumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima na makasi ya tata kwaku maisha oyo basalaki kebolanda biso lolenge elongo bani matondomi